Koboya bosoto esalama na église ya Nzambe eza mabe te. Parce que Jésus-Christ aye moko ntango ayaki kokuta temple bakomi kosala échange, bakomi koteka ba pigeon, bakomi kosala débauche, azwaki fimbu abetaki mpona kopanza bato nyonso bakomisaki temple de Dieu lieu de loisir. Kokomisa église propre eza mabe te, eza bien. Qu'est-ce qui se passe au juste affaire pasteur Wanessa? Pasteur abengani pasteur naye mwana naye na kati l'église parce que akei kochambwa sizeni. Tokoyeba ba vérité nyonso dossier ngo ekomi na niveau nini. Yasika eye mwana Congo bien si max yelibiso solution pour na bokasi ya papa ozo souffrir na hémorroïdes, constipation, éjaculation précoce, insuffisance ou impuissance sexuelle. Bien si max, c'est la solution à tous vos problèmes. Un produit traitant mais non stimulant, renforcement de la puissance pour maman Sepela. Un produit 100% naturel conçu à la base des plantes en provenance de l'Indonésie. Pour tout commande en ligne, appelez-nous au 085 28 65 146. Bien Siamax, la solution à tous nos problèmes. Alors, passez vos commandes. Shalom, 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 shalom. Merci. Na bien merci bozo na biso de partout. Bonzambe na bonzambe. Lola ezo futa simana onto ya ko bakini nzamba po to foyer. Biso soit finalement sazo sa biso elongo na pasteur et amis ya la bouche tombée. Excusez de l'éternel depuis Jéricho na fudo mo kwa motema ya bien sur vous depuis non na maman Gisèle. Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Maman mami mo nzamba lola mo na biki na suste amona maman Cécile Chika motema papa. Lui mayala na Ottawa Sarah yoka nzamba lola mo na yo motema papa Cédric Aluleno na Canada. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya ko baki nzamba bo to faye. Ce soir, qu'est-ce qui se passe au juste affaire pasteur Wanessa? Pasteur abengani pasteur naye mwana naye na kati l'église parce que akei kochambwa sizeni. Tokoyeba ba vérité nyonso dossier ngo ekomi na niveau nini. Partagez la vidéo, vous allez connecter. Tout solena maman Cathy. Shalom maman, ça va? Shalom Papa Alvin. Depuis 2024, hein? Ouais. Mon ami. Va contre-temps, caca. Va contre-temps. Bon, na bande Zoya. Zoya. Mbete na bandeko balandi bisika nyonso bozali partout dans le monde. Eza bino évangéliste Katimula, nazali bongo naturopathe, nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kisuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. Kuna naza koyamba tous les jours de 7h30 à 9h30. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu, na quartier Matunge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe naza koyamba tous les jours, mais de 12h30 à 15h30. Consultation ezali bongo na $10 pour na bandeko nyonso bayaka sur place na cabinet, et $15 pour na bandeko ba consultaka biso na téléphone. Numéro de contact nanga ezali bongo plus 243 82 20012. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na compte YouTube na biso na kombo ya Katimunga. Compte TikTok na biso pe eza kaka na kombo ya Katimunga. Compte Facebook na biso eza na kombo ya Katimunga officiel. Vraiment bo s'abonner massivement. Numéro de contact nanga ndenge na lobaki plus 243 82 20012. Voilà, merci beaucoup maman Cathy. Les secondes la vie c'est dans mon corps. Après avoir collé la vidéo, ça va, l'église à Congo. Donc, maman, bon, il y a beau soto vraiment, ma belle, ça va l'église à Congo. Koboya bosoto esalamana église ya Nzambe eza mabe te.
parce que Jésus-Christ a eu mon temps qui kokuta temple bakomi kosala échange bakomi koteka ba pigeon bakomi kosala débauche azwaki fimbu abetaki mpona kopanza bato nyonso bakomisaki temple de Dieu lieu de loisir kokomisa église propre eza mabe te eza bien mais façon de faire nde eza corroborer te na parole de Dieu soki okoki kopermettre nga tofungola babible na Matthieu chapitre 18 15 au 18e verset. Matthieu 18 15 au 18e verset, parole du Seigneur. Bible et le Bible. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute pas, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-les à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bon. Ah, la Bible est ici sur clair. Nayebi te ce qu'on était pour le pasteur ou aller ça comme na TV, nayebi te ce comme 40e reproche. Parce que dans la Bible le bina biso et puis si biso à 3 reprises façon ya kosolola naï. Et puis kosolola naï yango na église ezali kobenga ba cadre. O to benga ka ba responsable, ba maintenancier, ba ancien, ba pasteur, ba évangéliste ko vandisa e. Église elobi te ke na ba fidèle, na ba nekodi, na ba ngonya so bazala ba mona. Bon. Façon de faire wanande na apprécier na nga yango te naza d'accord abenga na ye na église naza obligé te ya kolekisa ye na po wana ezalaki na église na bango mais biso ekomeli biso na batelefone parce que totali yango sur le net papa wana asali nini asante prophétesse prophétesse aza adulte papa wana aza adulte nayebi te s'il est marié to mwasi nayembaki kosala rapport nayebi te makambo bango baévoke baza na bapreuve nango ça je ne sais pas parce que parti oyo bango batikeli biso yango wana soki ezalaki peut-être mineur à sainte prophétesse ya mineur je suis d'accord parce que wana azobebisa avenir ya mwana wana mais prophétesse wana aza majeur lokola ye pasteur parce que namoni aza mokolo aza majeur a forcé été soki aviolaki ye encore c'est encore pire aviolé été elle était consentie andimi basala makambo bakokaki kosala ti bakoma na niveau azimi soki apesaki bango peut-être sanction ke bokoservir lisusu te parce que yo au Saint-Sœur na église je suis d'accord parce que il est encore dans les débauches il peut pas fonctionner dans l'œuvre de Dieu pour ne pas que tout cas soit ba fidèle soit ba collègue au basala na bango suspension je suis d'accord après ça bango suspension ko benga na bango pe je suis d'accord mais la manière de faire nde naza yango d'accord te mais biloko pe ya pasteur esenga kozwa ngo na deka côté moko ekenda lokola buzz omona tobandi awa tobi pasteur asali bien abengani bango boye na boye oyo oyoka moto wana azongi lisusu mbongo bapesenga ekokai te deuxième partie fallait babakisela nga nazwi yango te parce que on a tout vu avec babiloko ne ya internet wana oyo akoya kotémoigner lelo lobi ya ye ezali nango bongo te bapesenga mbongo mpona oyo eza lokuta eza scène eloko esalami na en tout cas je prends ça entre deux pincettes parce que je n'affirme pas et je ne crois pas na juger kaka fait parce que la plupart ya babilo on est les kaka internet après beta ka mobondo biloko pasteur ko ye na babeze azala makasi babeze côté na ezala makasi omona ekobeta sauter ezalaki bongo te en tout cas totikela ngo na ata mois 3 mois
pour y avoir une séquence il y a 3 mois et il a changé. Ok. Donc, Nandini que l'église Yanzambé pour respecter en parce que la Bible dit votre corps est le temple de Dieu. Et temple, ezaka l'église auto qui est sambela te, temple eza nzoto na biso. Nzoto oyo ke ne ko salela ngo débauche ezali temple de Dieu. Ata o saleli yango ata sainte l'église te. Soko sainte libanda, bato bayebi yo pasteur, ozana mwasi na yo, ozana bana na yo, soit ba officialiser ka polygamie. Parce que ma pasteur, bon, excusez-moi vraiment, toujours se comporter ma bé. Et comportement la biso des aussi sa puissance il y a combo à Jésus-Christ. Comportement la biso des aussi sa valeur il y a christianisme. Aujourd'hui on a pasteur mais bateau il y a vandana bango lupango moko a convaincre bango te. Oza pasteur mais comportement na yo etinga ta mutu moko ta tuna pasteur osambela wapi na sepeli na sambe ya l'église na yo parce que na mona ka façon edika bana to façon moi sino azalaka to façon yo moko zalaka en tout cas sambela nzambe ya solo na ya ko sambela nao. Tokoki ko évangéliser pe na comportement na biso. Ce comportement na biso nanu eza ko convaincre entourage na biso te. Ebo bato libanda. Yango zomona bato bakoma komona christianisme lokola staff. On dirait étiquette. Moto po mona za danger. Na oti prière. Biso tozaki na 21. Biso tozaki na 18. Mais après 21 à 18. Qu'est-ce que tu as fait après? Car yo munoko uti ko belela nzambe na 21 wana yango zo ya kotongela mama lupango na bino kaka munoko sala ki 18 na 21 yango zo fingela bana mobali na yo to bana ya mwasi na yo siko yebisa ngai tango yo ba au nom de Jésus oyo ya Yesu Christ akufa après 3 jours to Jésus oyo wana mususu parce que ceux qui vraiment nous sommes enfants de Dieu nous sommes le celle de la terre et la lumière du monde. Comportement na yo, il faut bien sa lumière. Présence na yo, il faut même sel. Batuba yo kaka elengi ya rozana yo. Batuba séparation ba yebi yo koya. Bazapa oyete po ani liko, to luka ki yo to zela ki yo to kanisa ki yo ya. Mais yo so lobi na batuba na oya, batuba ndo bonga mabia ba keni. Mo ba yebi ka tango yo koya epanza makita. Siko tu es celle de la terre en quoi? En quoi tu es la lumière du monde? En quoi tu évangélises pour Christ? Vraiment, côté Anna, c'est compliqué. Ok, merci beaucoup, Maman Cathy. Aujourd'hui, va bien. Par rapport à Bandeko Bazo Landaviso, et là, on est retenu la vidéo que pendant la vie de passer à Wanès. Nazangi tunaye loko kolomba. Et là, tokoki ko retenir, en tant qu'enfant de Dieu, il faut te refléter image ya Nzambe kati na biso. Tokoki ko refléter image ya Nzambe te na kotia Bible na lipeka. Tokoki ko refléter image ya Nzambe te na koyembaka na koteyaka. Tout ça c'est rien, mais c'est notre cœur qui doit être transformé. Quand la Bible Joloba, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas notre comportement, c'est pas notre façon de parler, c'est pas notre façon d'agir, c'est pas notre accoutrement. Tout ça doit refléter la nouvelle créature. Mais celui qui sont déjà bilamba sikananzo tokala, toute sa nouvelle créature. Ceux qui ont un bande comme la turbo, na Christ, et le tika turbo, au changer tout, au commis mutu ya Beaufort. En quoi tu es une nouvelle créature? Ceux qui ont une ancienne créature, non, aux qui n'a 2-3 mibales. Au lieu na Christ, au lieu de nombre, au comme on a 5. En quoi tu es une nouvelle créature? Pour parler au niveau de Bani, oui, oh Christ, il faut impacter. Désormais, je porte en moi les marques du Seigneur Jésus-Christ. Marque le Seigneur Jésus-Christ, oh, il faut porter les amis. Il faut porter marque de pardon. Il faut porter marque d'amour. Il faut porter marque de compassion. Il faut porter marque de douceur. Mais,
Esprit de Dieu, ce qui est katino, et même la tempérance. Ils ont la tempérance. Esprit de Dieu, ce qui est katino, et même amour. Ils ont l'amour. Yonde, comment on ben yo, aboma relation, à soigner rande. Yebisanga marque à Jésus-Christ aux porter ezawapi. Tu n'arrives pas à faire la paix avec les autres. Mais aux hommes taliboso ko bangana na Yesu. Olinga Yesu ndenge nini prochain na yo ozomona na misu bosali 5 ans ennemi. Olobi ngana etiliwa. Na soki na lobisi ye, loba mama na ngana cimetière alamuka. Yebisanga en quoi tu portes la marque de Jésus-Christ. Bible zo senga na biso, répentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Si comme miséricorde on a fait mon nanzamba limbisi après à monique au comme na marche bien. Tant que biso marche na biso ezo bonate, mais tozo nous sommes en Christ, tozo évangéliser. Ok, merci beaucoup Maman Kadi. Kati tozo kobana émission na biso ba sujet za mo ami concerné l'église corps de Christ na moni obo ko na mozindo na sujet ya pasteur wana to changer na biso sujet et bon bango ba la vérité te tant que la vérité ana ali ba comme on bisa que convocation ba tiki place boye yaka ko répondre or tozo le ba te pona ko tuka tozo ba pona ko bongisa mutu oyo azotambo la Bible zo ba un peuple qui marche sans frein, et un peuple à côté d'une boule. Mais sur ce, tous les bêtes à sonnette d'alarme, mais pour la cohésion, les boules à l'imosso deviennent à gauche, les boules à gauche deviennent à droite. Mais bango balingi on avertir yete, tant qu'on avertir yete, il y a un biloko ngaza la montée, ngaza na Jésus Christ, ngaza les avoirs. Mutuka walesa ngaza na ngaza nga mutawewa natamula na moto bagarde ya za ngaza ngote nazaka na ba ange na nga bato ba omona ngo batamisa mabe na bobo mona ngata na zanga bu. Tu vois un peu c'est différent. Conseil nous propose dans tout ce qui se passe dans cette église, conseil nous propose comme message nous propose. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Portons l'évangile de Jésus-Christ pour permettre bateau bazanon dans le noir baya na lumière parce que nous sommes de la lumière. Il faut lumière et la ko éclairer si ka ténèbres ezali. Tant que yo moko marche no ezabienté, ba lumière na éclairer ténèbres ezali. Lumière na ténèbres ko faut vendre sika moko. C'est comme vendre sika moko, c'est les torches. Et quand on va les commenter, pour torche éclairera qu'à partir où ils ont visé. Mais autour d'en haut, ils ont moni. Mais lumière, ils ont les colos, ils ont éclairé pour nous faire disparaître les ténèbres. Merci Maman Kati. Merci la vidéo nous bonjour la nabiso. Maman Kati du solo il faudra notre concernant l'activité notre comme na maison les profiter les aga. Et bilo va ndam de kufate si tu es dans le droit chemin et kufate. Okoki peut-être que ça la okoki peut-être que stationner mais osons asima. Osons asima. Non. OK, nous venons nous biso pour la maison. Maman Kati. En tout cas, maison chez Kati, par la grâce de Dieu, tout va bien. Je crois que awana nuna te koloba makambu ya ba anémique parce que eza moi temps et belé automonanité kaka na lobela bino au sujet ya tetanga de découvrir sous un côté caché auto ebakité ezali kisi makasi pona ba anémique eza kisi makasi parce que ba anémique baza na problème moko ya fer baza na ba insuffisance ya ba vitamine ebele du coup esalaka que anémique azala misu jaune azala libumu ya kovimba makolo ya kovimba maboko ezala pâle ba plante de pied ezala pâle au moindre fièvre akomoyoka nzoto pasi au moindre frisson akomoyoka miku apasi kolela mokie bakoki ozongisa makila akoki osala crise donc bazalaka na santé moko très fragile
eloko nini naye kokota na video oyo mpona koloba mpo bokolanda na video eza na jeune garçon moko aza anémique. Jeune garçon wana nayebaka ye azalaki mwana esemeki nanga place na balelaka, nakutaka ye peut-être na baage ya ba 10-12 ans. Mwana wana abandaki koleka 3 jours te sans ke azala hospitalisé. eloko ata nani kobima oyo ye esuki eleka na hôpital. Mwa buta moke bokosuka bakoki osala 3 jours te ke lundi mardi mercredi bovandi na ndako. epuis azalaka na bokali ya bakisi oza banti-inflammatoire ya komela ya kobaka. Donc kisi vi na ye eza pharmacie ekosala mpe ke na divorce tomonana lisu te tokabwana. Quand nde naleka na baradio na ba YouTube alandi émission azwi numéro nanga, c'est alors qu'il m'appelle maman Cathy, c'est Tyria et tout. Aujourd'hui c'est un grand garçon, il a 30 ans. Nazaki na besoin tokutana mais il n'était pas bien car ndenge ezalaka no koko sala musala te, azalaki na musala moko basalaka bakisi oyo basalelaka ndako mais baproduit chimique wana na santé na ye esimba te, azalaki obligé ya koarrêter musala. C'est alors que na sololi na ye nabi te omoni mpona bamikuwa nde esalaka kopasi totanga oyo ça va beaucoup t'aider parce que c'est un anti-inflammatoire. Bon bazongisaka kaka bamai ya bimba makila nazalaki kutu na pota moko nasali nango une année 6 mois ezalaki obela te, mais depuis kaka bandi kozwa tetanga pota ebeli enfin ndenge bamaboko na bango ezalaka jaune ezongi rose boye, misu ezongi pembe, bakovimba oyo bazala nango na bacheville, il n'a plus ça. Les douleurs aux articulations et tout osoka memita bakantine ata mwa 4-5 fois na buto olala mikuwa pasi akoki otombola eloko ya kilo te, akoki osala trajet ya molai na makolo te po akoyoka pasi. Mais depuis ke akomi komela tetanga il n'a plus ce problème là. Plainte na ezaka ake tetanga ngo pesa nzala yango nakoma moyen na mela ngo na ntongo eza te me na mela yango na poko ata soki na poli na mbula ata soki nini soki nazongi ka na meli te o anti-inflammatoire bakisi nyonso nazala komela na tika bazongisaka nga lisusu makila te nazonga normal. Donc c'est alors qu'ayaki na consultation na sali ye vidéo pendant que nazo poser ba question donc témoignage yango wana ah ok. Donc on est sûr que na bande tout ada ba anémique oui ce qui ba y pas non ko ba que c'est pas non ba solution ba ozo solution parce qu'il n'est pas le seul na petite vidéo na parce que lui il m'a permis mais na ba anémique opé na soignaka oyo ba bika oyo balibumu ekita makolo ekita bazonga na santé ya bien mais so omoni ye à la première vue bango bamonana ke au moins SS mais si tu le vois rien à voir akoma penga normal boye ba symptômes frappaka à la première vue il y a plus ça. Et puis il n'est pas le seul naza na banémique ebele oyo nazo soigner kaka na tetanga wana. Donc, vous avez déjà un témoignage, ceux qui vont bien solution. Oui, solution ezali. Oyebi nga na yaka olobelaka makambo solo. Makambo lokuta na kota te mpona maîtriser. Au moins la solution changement pendant combien de temps? Bon, eza eloko te ke au moins un changement du tic au tac. Ça c'est faux. En tout cas, c'est au fur et à mesure. Déjà, ça on commis à partir il y a 3 semaines. On va dire qu'on sentir vraiment que moi épanouissement, moi mouvement, moi nini, signe comme qu'on changer. Mais ça qui il faut mélango au lieu au mela anti-inflammatoire. Oh, je ne veux pas citer les noms pour na poursuite parce que anti-inflammatoire wana ya suppositoire ya komela et créer un problème na ba. Non seulement ça, et détruisent le système immunitaire et puis ça tue le poumon. Donc biloko wana
ezosunga yo mpo yoka bien mpo miku esala pasi te, mais à la longue ça va te créer encore des pires choses. Le moto déjà aza anémique aza nano na problème ya makila, sikoyo ntango okóma na problème ya barin eza mpo suka, c'est compliqué. Je le conseillerais ya koutiliser Tetanga parce qu'il prend beaucoup de choses en charge et même yo moko za ko ignorer que tu vas commencer à détecter au fur et à mesure que on la bakisi et calme parce que ça soigne pas, hein. Ça te calme ici mais ça te crée de gros ennuis ailleurs. Donc c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup maman Cathy. Ceux qui ont vu en haut et là juste que calme kaka to soko otiki yango okozonga su ndenge ozali bosito ezosilisa vraiment maladie. En tout cas, je ne peux pas te garantir ça parce que nazana na moto te azwi yango atiki a comme bien toute sa vie. Nazana no na preuve wana te. Mais au nazoloba, c'est vérifiable et c'est démontrable. Na moto sora azwi yango zomona ke changement ezali. Parce que bakisi na bango bamelaka na bamelango tout au long de leur vie. Ils ont la période montée X qui au comme bien. Je préfère encore, comme la question ils ont la conséquence, peut-être à la longue, le vocabulaire maladie, ça je n'affirme pas, mais on la question ils ont créé le problème sous peut-être au gérer. Parlons ils ont remplacé anti-inflammatoire. Ils ont remplacé l'anti-inflammatoire et puis ils ont renforcé le système immunitaire, ils ont renouvelé les cellules, ils ont bâtissé le fer. Mais tu n'as plus besoin de ça. Avec le Tetanga, ça te comble de toutes ces choses-là. Pour accomplir 5 comprimés par jour pour différentes choses. Mais la Tetanga kaka pamba, ils ont 5 comprimés et puis et baki c'est lui le sous de l'euro. Moi, je pense que le mieux à faire, c'est d'utiliser des produits naturels sans conséquences, sans produits chimiques. Ok, sans conséquences. Et maman, ozo assurer que ceux qui bani comme la baki soana, batiki baki na ba, so ba comme la tena, batiki baki soana. D'office, parce que nous avons des témoins. Nous avons des témoignages ébélés. Nous avons une patiente qui a 4 ans, nous avons une patiente qui a 9 ans, nous avons une patiente qui a 18 ans, nous avons une patiente qui a 17 ans, et Tetanga, ils ont soigné kaka anémique. Nous avons soulevé point à anémique pour nous avons une vidéo. Mais Tetanga, ils ont en mesure de soigner sinusite. Et nettoyer kabaran. Ils ont brûlé mauvais cholestérol. Ils ont stabilisé tension. Ils ont stabilisé sucre. Ils ont renforcé le système immunitaire. Et soigné embolie pulmonaire. Et soigné apnée du sommeil. Et soigné anxiété. Et soigné maux de tête, insomnie. Donc Tetanga et soigna biloko ebele ba maladie on tangi awa soko yebi ke otungisa makana ba maladie wana o sinusite o asthme yaka Tetanga ezana pour te prendre en charge. Sûr et certain. Ok, merci beaucoup maman Cathy. Deuxième qui faisait deuxième qui si témoignage et vidéo en fait ezapenda qui si pas comme tel, et là stimulant. Stimulant sexuel, mais naturel. Mwamba papa. Ah, ok. Yango, ça sert à quoi, maman? Mwamba papa, eza na rokebe ngango dépannage. Mutuna mutabe ngango na neye na ye, mususu abe ngango remontada, mususu abe ngango totrike match, mususu abe batomi biembika, et tout. Mwamba papa, eza stimulant oyo, okolia kaka une cuillerée à café 30 minutes avant le rapport sexuel. Et ce relié en haut, ça te booste, ça te donne de l'énergie, ça te donne la force. Papa et moi peut témoigner la vidéo que maman kamwe bana a ekozwa 3 coups. Ah, on est bien. Maman il vient au ce témoignage. Mon cher ami de longue date, il vient d'asseoir la mon papa. Non, on peut le témoignage, bon journaliste à la maison.
Et on fait ce témoignage dans la plateforme. Il va faire ce témoignage, il prend la bonne. Il va faire ce témoignage. Mais mon papa a un problème impuissant. Non, bon, pour un problème, il y a une puissance, ils ont pénétré, il y a un moment où il y a un système. Avant un match, on est bandalement avant un match. Match, il y a balé. N'est pas moule bétara, mais moi, neige, on est bandara. Moi, avant. C'est pourtant petit dans la bio, en tout cas, vraiment. Aussi, témoigne pas maman Kati. On a profité parce que yo za journaliste en Ngambuna. Nous devons nous coller dans la vidéo parce que nous pasteur on est ça bien un pasteur. Et comme une église mais réaction les amis. Donc vous sur la peine une émission pour vendre très bien tout le bilan. On a le baroté les appels vaste complexe ces gens. Avant journaliste. C'est la fin de notre émission maman. Mon frère de longue date au banana parce que nabanda wa mike Souka. C'est la fin maman. Message à des amis. Message à Souka na sengi na bino bosa nga confiance parce que na maison chez Kati tozo soigner ka ba anémie kité tozo soigner bandeko baza na ba problème ya ba prostate muto za na problème ya infection urinaire omela ba kisi mesi la raté zonga kaka bandeko baza na problème ya kobota mwasi lokola mobali balobi oza azospermie oligospermie asténosospermie traitement ezali ndeko mwasi yo ba trompe boucha règle katana règle comment ko sauter ba règle ya un jour ba règle élastique o ba trompe boucha ba ovaire na ba hormone ezate yaka na maison chez Kati yo opposant na problème ya misu etangaka mai et salaka bazelo na kati oyo monaka flou yaka na maison chez Kati bandeko na ngai o baza na ba problème ya banduta bandeko baza na ba problème ya mabandi boya na maison chez Kati traitement ezali numéro de contact na ngai ezali plus 243 82 20012 na sengi na bino abonnement massive na Katimunga TV et puis na TikTok na biso ya Katimunga et na chaîne Facebook na biso ya Nation Puissante officielle. Numéro de contact plus 243 82 20012. Ce qui koloye so azongite ndeto monani mbala sima. Merci, bye.